Ma mission TV, le miroir du monde. Bato la stade au sein des associés ceux qui sont thème. Tout bon baté eza sous couvert à bata beseko. Eza famille ancien mon consimoko ya gouvernement. Na bo sala ma sécurité que na teka place oyo babengi rond eza bien public ya l'état. Eza mabela l'état. On teka rond point ndenge. Le quartier wana que na koma kuna te mutalobi bo afana na fona dete. Je le mets à défi. Ngai soko lingi pesa jour to kotambola ngana yo makolo na pesi bongo sika après na bi atozaka resika hôtel sika zala soki doté tatami na kata toté bakiti compétition on les gâté makasi mais voilà c'est bien on construit mais il y a un problème et ça rond point il y a ba tuyau à régie des eaux tout le monde tuyau principalement à régie des eaux zali awa il y a ba câble leki awa mais on construit les corps pourquoi pour que honorable Bimala ba beta na match na conseiller principal en matière diplomatique, il y a chef de l'État, Azan Natif Amana Barumbu. Pour te mettre à l'état fouta, fondation exacte. Et c'est là que tu as posé, et là que tu as construire, et là que tu as construit pour que vendre libérer la toilette publique, bureau à quartier, bureau à la police. Et ça les dangers. Pour pouvoir les lots le bango micolonios. Alors que tu as bêtis c'était. Batouazo qui peut en côté. Mais jour et qu'on m'a battu, toujours ça danger. D'abord, on va interpeller Bourgoumès. Ba gouverneur ba monsieur baleka qui basaka la politique ko futa ko régler ka bombo que c'est développé biso to ça le développement la méthode du président Fachi calme et zindi kuna yekaka au mona mutu soka ye apesi no kekimia qui étude azoko ningisa te bon moto pela ata ba ningisa kuna ye soka ye abomi moto awe sika oyo to bongisango le l'espace socio-culturel. Tout ça l'espace moko il y a polyvalent pour la jeunesse à Barumbu. Barumbu tout ça les sika pour ça la fête et sika même pas coller la Bible et sika ko ya baba tous les alités. Le rond point ngaba. Ba station. Les biso to boy station. Total station au teka carburant tout ça. Population ya Barumbu biso to za Barumbu za commune à vocation sportive, socio-culture. Ce qu'on place la culture le lo passa les koufa parce que population de leur bien. Lelo Barumbu to ya criminalité to ya kikuluna et kiti makasi pona nini tozo sala musala jour et nuit na bas sportif ya Barumbu omoni na Phoenix sawa Phoenix fait comme lié oyo ba taxi ya mabe comme ko sala ils ont enlevé bana basi ils ont enlevé ba fille awa zala ki kusu bato zeko yana mituka na butu uluka bana ya mike osala makambo lelo elongo bani te bato benga en français bagozo braver ba mers biso na minute soko ke na sima ya stade Olsen omoni hôtel tropical okuta major Wilina équipe mobimba ya hygiène bazo kanga batwana hôtel Kabinda biso journal lelo to doit baki to kotikela ba oba recalcitrant tenté. Ma mission TV, le miroir du monde. Bandeko batali mbote bipa ibiso bosuli bako ya kolanda biso to komi na tango ya sembo. Merci Nabino pour la fidélité et confiance. Lelo ndenge bozo komona décor toza bongo na commune ya Barumbu. Mingi penza na rond-point au babenga ka rond-point Kabamba na quartier Bon Marché na commune ya Barumbu. Boyebi que polémique et mingi pour na likama rond-point oyo ke bateki yango député Mokazo sala misala wana asombi yango pa ya nani na commune to na hôtel de ville yango télévision sobo yoki faut quitter sur le terrain tu vois qu'est-ce qui se passe tout ça a bozomona ndenge bazosala misala et coïncider pe le samedi ezala ka journée à salon avant midi yango ma salon peso salema mais a pe bazosala misala pona yango tout ça na plateau oyo na honorable Roger Bimola Mampuya élu ya commune ya Barumbu yene mutazo salisa misala opo ebele barobaki yene mutasombi yango toye komona e place a salisa misala oyo asa ye mon côté tous en a beaucoup mestre il y a commune il y a Barumbu les très sportifs Guillaume Ilunga boye bien malamu tous en a bango na plateau toye ba boni et sika oyo babandi kotonga honorable Mampuya Roger Bimola Mbote ndeko beaucoup mestre Mbote Guillaume Ilunga Mbote ndeko zulu Mbote na ba téléspectateurs nyonso voilà honorable to banana yo yone muto salisa misala oyo au sombi rond-point yoko mo somba ba rond-point babiloka l'état honorable Roger Bimola. L'État y est. L'État dans ce qui coûte parce que et bandele na yoana ezali malamu parce que opposé mbala moko problème
tozali awa esika o tobengi rond-point Kabambare oyo ezali esika ya commune na biso ya Barumbu bana Barumbu ebele bazali koya kofanda awa kala babongisaki yango kitoko mais tomonaki ke ekomaki esika moko ya bosoto penza esika moko ya soni mpona quartier résidentiel kitoko lokola Barumbu yango wana ntango tozosala itinérance même na l'air à campagne déjà liboso bato babelelaki mingi awa toyaki na bureau ya quartier na Souciat place pour moni wana ezalaki ya manzanza awa ezalaki bamitraille donc ezalaki esika moko ya soni mpenza pour la commune na biso bato babelelaki na l'air à campagne mais ntango mpe tozalaki élu tosalaki itinérance mokolo moko ayinga totambolaki makolo commune mobimba ya Barumbu ngai na bourgmestre totamboli na makolo biso mibale kaka toyeba ndenge nini tokotravailler elongo eloko nini faut tobongisa na lobaki na campagne ke Barumbu ezali commune na kitoko ezali pembe na Gombe mais eza négligé yango wana toyokanaki ke tokobanda kosala misala awa esika oyo tobongisa ngo lokola espace socio-culturel tosala l'espace moko ya polyvalent pour la jeunesse à Barumbu toza na esika ya kosala afeti te esika même pas kolela bibembe esika koyamba bato ezali te esika oyo ekopesa mwa valeur na biso yango moni toza kosala misala oyo na compte ya commune mabeleza ya commune tosala partenariat mwana nyonso ya Barumbu akosepela soki bana na biso olebaketaka ti la gare centrale dimanche bakoya kosakana awa baparents bafandi awa toboga na parc mona ezali esika efungama ezala kitoko mpenza mpona bana Barumbu awa sikoyo oza kosala nini à part parc de jeu eza suni ezali boye tosali déjà eloko ya liboso eza important bureau ya police ezalaki na manzanda soko osololi na komanda nyukwami soki mbula ebeti fakende obombana na baterrasse ezali awa parce ezalaki kitoko te na 21e siècle tokokondima bango te bureau ya quartier nayaki kotala bango lokola mpo nayembaki tokotana na bachef ya baquartier nyonso surtout doléance na bango ezalaki kaka moko baquartier ebele ya Barumbu eza mpe na babureau te soki tosilisi awa tokocontinue programme na biso nayebisi yo ndeko na ngai nazali mandaté 5 ans représentant ya bana Barumbu 5 ans 5 projet ya liboso oyo projet mibale ekozala ta mosusu ekole ya réinsertion baleki na biso ebele baza na rupture scolaire tokolinga to récupérer bango tokosala ekolo oyo bakoyokola misala après projet mosusu bakartier na biso nyonso ya Barumbu papa bourgmestre ekotongama na moke na ndenge nzambe ya kolinga asalisa biso tokokabola yango na baninga na biso ya Barumbu nasali yango na ntina nini asa ekoloba motivation omoni ntango biso tomibimisi lokola candidat bato bapesi biso confiance bamoni oyo biso tosalaki na William Bott ndenge tobongisa tosali babi papa yo ozala molobeli na biso bundela biso mais fonga moko na l'axe exemple tokobenga bainvestisseur tamso biso moko ate tokosala ke commune na biso epesa image ya sika image ya kuluna te ya gene te soki non tolingi topesa image ya sika yango ezali tina misala ozomona tozali kosala. Voilà, monsieur le bourgmestre, misala Salama, est-ce que la commune est-ce que yo moko en tant que numéro 1 à commune à Bandalungwa ou yebi yango ya Barumbu pardon na le commune est-ce que yo moko yebi yango autorisation ezali misala mezo sala manandenge ya CCT est-ce que coopérer na honorable Roger Bimois là ozo moi eloko pour à occuper place te le kozulu moni na lelo fonction nazali ko occuper na ko sala ma sécurité que na teka place oyo babengi rond-point eza bien public ya l'état eza mabele ya l'état oteka rond-point ndenge nini ata soki mbongo ngo ata soki biyo nde ozokosa mbongo oteka ngo ni yaza honorable député à part d'abord qui député aza professeur d'université ayebi que eza patrimoine ya public ya l'état et loko biso topesi eza attestation d'occupation précaire oyo bapesaka soki tongi occuper trottoir ya l'état parce que ça n'est pas na lukaki ba partenaire parce que e place oyo tika na lo babosolo pour honorable en tant que professeur à bomba ki ngana za l'état na ko bomba te awa ezalaki kusu bato zai ko yana mituka na butu uluka bana ya mike kosala makambo lelo elongo bani te bato benga na français ba gozo braver ba mers voilà to yana honorable ba to kuta ba préservatif awa police ezaki na manzanza toilette kutu ko lobate moni manzanza za pembeni wana des toilettes ezaki wana bureau et quartier ezaki na kati ya conteneur
première vacances parlementaires il y a assemblée provinciale il y a provinciale à Kisasa à Bengaganga un dimanche to banda 7h du matin jusqu'à 17h to tambola barumbu na 9 quartiers nyos kotala ba problème oyo ba to posa ki na ira campagne pour que to yeba to ko bandela wat to combien wazalaka ba 15h 16h papa moko ayaka na bana na ye 6 avant dans le long yamba ya balabala avant ti bana zo misa ba secret et tout ça honorable Bimo la ah excellence tala bana ona balabala so ile lo mutuka et déraper na rond-point et ko boma bana wana est-ce que rond-point to ko rendre encore quoi espace socio-culturel tengabi OK problème ezate ngai en tant que mokonzi mabele to luka partenaire amika ko bongisela biso to lancer offre ba entreprise to revaloriser espace et comme espace socio-culturel ya population Barumbu yemo ko lobité ngai ezaki parmi ba promesse na ngai campagne. Moi, je me porte garant en tant que partenaire. Il y a une autorisation précaire pour que mon est durable là où ils étaient. Non, parce qu'on va accuser que ça qu'on construit en matériaux durables. Et durable dans l'espace public à l'État. Dans la dimension, il y a des briques et autres. Il y a des constructions. En matériaux durables, on crée des fondations. Fondation exacte. Et c'est là que tu poser. Et là que tu construire. Et là que tu construire pour que vendre libérer des toilettes publiques, bureau à quartier, bureau à la police. Wana eza eloko eza prévu na espace mais hangar eza démontable so talbi eza métallique eza démonté ko démonter ko longwa to sali eloko oyo po na profit ya bana Barumbu bref to sali eloko po to répondre d'abord na discours ya chef de l'État parce que na discours ya campagne chef de l'État le peuple d'abord biso total d'abord intérêt ya population ya Barumbu eza un espace cité lelo samedi au coup de biso to sala assainissement un espace oyo pour les quartiers résidentiels, ils ont vendu beaucoup kilo à chef de l'État à Kala, Mobutu. Mais peut-être pas historique, les quartiers bon marché, les quartiers ndolo. Beaucoup kilo à Mobutu parmi les premiers occupants. Mobutu a yaka un certain week-end à côté de Bokilo naie. Parce que moyen à côté de qui était à Nyo quoi magana ba maboule na salité, ndi a bengaka ministre des travaux publics à l'époque. Na burkumestre à Kala, ce qui n'a pas besoin de asphalter, banzela nyos ya quartier parce que ça côté Bokilo nangai azovan. A ebisi ba dignitaire nyos. Boke ne bo vanda na quartier na bo pesa yango valeur. Nde côté Kombo et uta bon marché parce que ba zeko teka ba mapango na talo kitoko. Parce que le za quartier résidentiel nde valeur ya Barumbu. Ezala ko la patrimoine ezala ko identité. To bebi sa yango. Le lo rond-point ngaba. Ba tia station. Biso to boy station. Station au Teka carburant tout ça bon. Population ya Barumbu biso to za Barumbu eza commune à vocation sportive, socio-culture. Parce que place la culture lelo basal le kufa, basal kalezaki ya ba théâtre banini Barumbu lelo ezate. Ndetina biso to espace to zongi sango la population. Barumbu a retrouvé ba espace pour biso to zaki bato mbonda chaque samedi, chaque dimanche. Construction honorable Roger Bimoala. Ndeko so rotonga isiko, ça ne gêne en rien visibilité à rond-point. Rond-point sanini. Na gare, ils appellent rond-point. Ba mutu ke zinga et tournaka, ba bien ngo sens giratoire. Comment rond-point zali giratoire. Boye bo baluki sens giratoire. Tozo mon ami tout, ils ont balukate. To kanginzela. Au contraire kutu. Ba bo kangi visibilité à rond-point kabamba. Visibilité à rond-point les années. Na rond-point o ba bengaka échangeur limité visibilité zali nene. Mitu ke fait baluka zinga ezali ko salango déjà banda kala ndenge le sala makaka ezali nzela ikanga mité au contraire to tie minda to sécuriser to kotia pe ba gendarme couché ba dodane parce que na monaki ke mitu ko zelka nokiawa to ko sala musala na OVD ba ko eza quartier résidentiel ce qui mitu ke koti et ralentir et l'équipe mine des ali ba toilette publique ezali ceux qui chauffeur moko ayozo ki besoin à côté à côté toilette publique ba tout bazali nzinga komela wo ko tambola ba client ba ko kene na toilette publique ba tout ceux qui balali matanga ba policier ba sala ka na butu ba sokola ka wapi na poser aux questions tout ça ba ba douche donc tolingi omoni modernité mboka et ko utana ba mindele te et ko utana biso moko ceux qui toza na vision ya développement ngano sala politique te ngano sala développement toza na vision ya développement toti kaka vision politicienne wana o ya sala te ngala sala te parce que bato mususu ba loba ezali auto gagner ki na ba élection au monde on bali même biso na politique te élection c'est le kaki siko to développer mboka na biso na moni chef de l'état zo bunda na ekende na monaki na budget ba proposer na assemblée nationale idée ya développement ezali emati poto sala misala na moni
tant que baso de moto on a tout le monde idée à développement nauti na poto et ça partout et pas la biso bandi siko tout le monde est extraordinaire mais heureusement il bandi tant qu'on multiplie partout to bossa na banda kiango ngana lingi kolobake expérience tozali ko sala ezali na intérêt général ezali bénéfique pour na bana no sabarumbo na toskena ko beta bale mukolo moko na olsena équipe ya ba jeune équipe musoto toké tant aussi parce que tu refais dans sur les athées. Je me suis ba judoka na biso barumbu ba nimba sala moi compétition ba club ba rumbu. Ba yé pas na ngai ko na Wilambo tezali privé. Na pesi bongo sika après na bi to zoka ke sika. Botel sika zala. So que doté tatami na kata toté ba kiti. Compétition relégate. Mais voilà, c'est bien, on construit, mais il y a un problème, et ça rond-point. Il y a un tuyau à régie des eaux, tout le monde tuyau principalement à régie des eaux, il y a un câble électrique, mais on a construit les colonnes. Pourquoi? Des remodifications, tu construis les colonnes à Yangote, pardon, le câble électrique, le colonne à Banzelano, ça, le câble des anacés, le caniveau minen des anacés, tu construis les colonnes à Yangote. Ce que tu as dit, la construction, ils ont pembeni, ils ont précaire, et quand tu coûtes na c'était. Ouverture de ces allées, nous allons soit l'équisa singa, l'équisa canalisation, tu construis le colon. Au contraire, bon tu as maille, tu curé en gros, biso to bendi maya. Face la maille est allée, tu bendi maya, tu bendi courant. Au contraire, tu curé, bah caniveau n'est comme si on nettoie chaque fois. Exemple, bambou na ma classe est bétia, maille tikali, parce que honorable na bourgmestre, bah ça là qui misala ko curé bloc on soit, bah la kutala maille zate. Parce que misale salamia ils ont permettre salubrité assainissement il y a quartier na biso ya ndolo mona donc bénéfice des ali multiples au monia bénéfice des agaraté bana baso esika bénéfice des ali pe esika comme propre et ali na droite ligne ya eloko to sala okine bopeto to changer mentalité to bongisi mboka esika ezalaki salité comme propre esika ezalaki full comme na ba fleur esika ba tikaki et comme na valeur yango na biso ba congolais biso ba kuna to lingi to sala pour te valoriser projet na biso ezo cadrer vraiment na esprit ya gouverneur Gentini ya Kinbo Peto yango moni même le samedi ba jeune bango baye ba komo sala parce que baby geze sika la bango to ko sala wa to ko bongisa be ko tabi chako to ko bongisa be kuna to saki déjà travail moko na bourgmestre na maluku na quartier Funa 1 to sala ki misala ko racler to folinzela baye banda ko kotela batu na bandako ko kitisa niveau ya mabele to zwa penda nani pelle mécanique journée mobimba et longola mabele pour maye ezaki soki mbule noki maye zo kotina mapango parce qu'il faut to racla donc omoni ndenge pour le kenya musika te misala ezali ebele tozali na ebandeli ya manda na biso na moni pe balobio Kinbo Peto soki ezali escroquerie so dans ngabi non ezali ebandeli politique ezali ebandeli ya projet monene oyo ba fui nango ekomonana à moyen long terme kaka lisiko ebandi kaka dira 2 mois bolingi bomona mbuma voilà, on reçoit que là on n'a pas beaucoup à Barumbu, mais un problème. Dans le quartier Funa 1, dans le quartier ici, dans Complaste. On a Funa 2. Funa 2, et ça n'a qu'à commune à Barumbu. D'abord, la population contre la basso, les là, il y a beaucoup à Barumbu. Attends un jour, on va mettre la Tourouana. Et puis, il y a une inondation, ça m'a cassé. Stratégie, parce que mais à Kalam, ils sont côté là, tu n'as pas d'accord. Ceux qui ont lobby, le quartier Wana, qui n'ont pas comment qu'on a été, ils ont lobby pour avoir dans la Funa d'été. Je le mets à défi. Ngai soko lingi pesa jour to kotambola ngana yo makolo na Funa. On va menacer la monde kai wana na ya campagne. Tena lobby na yo, soki muta lobby ngana leka na Funa de akosi yo. Pour avant kutu to ya awa na leka ki kuna. Donc eza quartier auto leka mingi parce que eza ba zone ya haute sécurité, auto contrôle kapena jour et nuit. Parce que eza frontière na commune ya Kalam. Mai wana problème nango eza nini? Eza problème à mabele, eza presque na même niveau na mai. Ce qui pour les noms qui sont mai, ce qui est belé est débordé. Au quartier, mais ça qui quartier a piscine à Funa. Seule solution est que Sengana ministère hésite père national ba canaliser ngo ndenge basali na Brazzaville bitina ni canal ya Madougou. Ndenge omoni na sima ya nani al de la Gombe. Monde batongi presse de Liège wana de batongi ngo ti eye ko koma kotaka lufungula ndelo ko faut basala kalamu
na sima ya église Soni Kafuta eye leki na sima wana baye ko sala ngo pe na Barumbu côté ya Nyanza et que ti fleuve parce que moni ba mai nyonso tu wana ezo ya ko suka na Barumbu ndelo to baki na programme 100 jours bato ba pesa ki ba projet ba bossa na ki commune ya Barumbu que Barumbu eza na suka ndé ngo tinda ka mai na fleuve baba weli ko sala ba misala côté mususu côté mai esuka kapona ko kende ba négliger ngo moni ba mai ebele ko moko eza ka kuna te so na quartier Mozindo quartier Libulu, quartier Ndolo na Sima Bralima, côté à DSMP, ils ont dinda. Pour na nini, niveau ya maille est comme presque na niveau ya pont. Il faut pas creuser parce que nini canal wana ezaka 5 mètres. Or ceux qui bazongi ici 5 mètres pour canaliser, au moins na maille nyonso ko leka facilement ko kende na fleuve. Parce que maille ezo kende te pour na nini ba canaliser ngote, ba tongi ngote. Or que maille aza rebelle, soko la gisi nzela te awsa nini. Yango moni bazolo ke ba burkumeza awsala musala ni waza musala ya ITPR national, même pas province. Parce que makoki mingi ko utande na. Mais burkumeza bozo za $10 chaque fin. Dis-moi pour l'assainissement. Bon, peut-être ba to bazoye baté eza mbongo eza prévu na budget ba votaki na ba commune. Ce que vision ya gouverneur aïe parce que chaque commune a une prévision budgétaire annuelle. Les mbongo eza prévu pour ya chaque fin du mois. Mais le lot bobo ça n'était que nos gouverneurs depuis aïe akuti ba caisse eza vide. Eza secrétaire. Gouverneur akuti caisse eza vide, gouverneur akuti mo za na koko so pour na musala. Qu'est-ce qui chasse eza vide? Tango ya yaki. Mais bon que nous vérifier. Pour que nous vérifier le dans constater. Le gouverneur Gentini gouverneur akuti caisse eza vide. Asa na pas si de l'homme même à ta rétrocession. Na moment na zol bobo tu na ye. Asa li combien de mois zo zoate même na ba commune zo yate. Et zo ya chaque mois parce que asa na pas yes ko aye na vision na ye parce que leader na vision na ye abi mbongo ezaki par prévision pour na développement pour investissement na ba commune lokolo to kuti Kinshasa eza salité bo orienter ba dépenses nyonso vers l'assainissement eza politique ezali vision ezali état d'esprit parce que ye ba vandi ba solo na mokonzi mboka ezali ordre il faut te exécuter vous comprenez ce que ezali que eza régulier beaucoup à Coco sauté mais le col zoya avec na moi ba Coco sauté parce que yozo quoi $10,000 soit $10,000 divisé par 9 quartiers divisé par 34 services parce que Bourgoumès ça a 34 services ça le calcul simple on compte ça combien na ba service on compte ça combien na ba quartier sans oublier service et budgétifs et sécurité dans une insécurité jour et nuit. Vous devez veiller à la sécurité de la population et de leurs biens. Le lo Barumbu, to ya criminalité, to ya kikuluna et kiti makasi. Pona nini, tozo sala musala jour et nuit na ba sportif ya Barumbu, na ba papa ya Barumbu ba komi ko dénoncer, bazo accompagner l'état na ko dénoncer. Ce qui veut dire que pour arriver à faire ce travail là, ça nécessite de l'argent. Je crois pour comprendre $10,000 ezali mbongo. Mais baye ba ko pesa ngo gouverneur régulièrement et pas ba beaucoup mais régulièrement bon mona kisasa ekozwa ela mususu il faut pas bazongisa ba ressources ya commune na biso et perda ba ressources nyon surtout commune na biso za na ba ressources soutien kala tozaki na mabongo na banda baramoto tino ka fait ezaki ya Barumbu siko e comment yana bachango gombe bralima walima za na Barumbu mais pesa taxe na barina ozomona que commune na biso za soutien na ba moyen ba société nyo seminene parce que le gouverneur Gentini aya akuti ba mesure ba prédécesseur na ye bazwa taxe nyonso parce que bralima eza na droit ya ko rétrocéder par bouteille vendue par mois na juridiction na ye mais le gouverneur a ya kouti politique wana kenda kana ville to yebite bon de quoi condamner PET parce que aye azana bateau magique gala kosenga correction parce que population eza kosenga population za misala ba bénéficier pena eloko eza na commune na bango eza kandengo na partout mabele eza ya biso aéroport ya Ndolo tout na aéroport ya Ndolo même na RVA so ba contribuer à combien na commune eza ba question essentielle pour l'administration commune, pour la commune se développer. Mais justement, et si quand il y a industrie, ils ont un bénéfice pour l'administration et fonctionner. Il y a l'organisation de 30 et quelques services. Il y a un quartier énorme. Il faut fonctionner.
ceux qui commune les ma ressources tout le monde a partout tozali ba entité territoriale décentralisée. Il faut quand même que avec personnalité juridique à signer contrat à kolukape azwa ba moyen na biloko ezali na kati ya commune omoni ndeko nanga pour vila ki ça c'est bonga il faut topé sa autonomie moko ya makasi ba moyen na ba commune so ba commune fonctionner malamu Kinshasa mobimbe bongi. Voilà, honorable Roger Bimoala Boukoumès Guillaume Ilunga ba mabenga na biso na poko ya lelo. Alors Boukoumès na mutuna mona yo mutuna musupa ya honorable pont oeza ya braliment wana ezara na commune na Barumbu no eza Barumbu. Est-ce que bosa conseil ninge bukana mukoni ko bukana ezara catastrophe na sepeli kutuninge kotuni wana po soko tuni baninga mususu ya ba chaîne mususu to la gouverneur son que ko bazaki na Japon na mokonzi ya mboka atindaka ngai mission na to vérifier pont wana na cité kitoko to sala ba image to tindela ya ngo kutu batindela ba gouvernement national à cette époque là kaka premier ministre bazaki nommé gouvernement zaki na nekoti en fonction te ezali danger po pont wana lelo tozo lobango mikolo nyonso aba kutu obeti sete bato bazo kipe yango te mais jour ko boma ba toujours ça danger ne ba oya kolinga ba interpeller Bourkoumès. Il est grand temps bazwango très au sérieux parce que si tu wana lelo eza eloko ezo relié Barumbu na Gombe mais pour wana train et les kakasouté or que ba si ba reprendre na train urbain jour ba ko ça l'erreur que ba le kisanini wana eza ba catastrophe eza na ba construction anarchique eza na site wana construction anarchique wana il faut ba bukango nyonso to sala mémoire et pas son excellence monsieur le gouverneur. C'est pour vous dire que biso tozo dénoncer tozo koma tozo déposer ba mémo tozo zelasiko mokonzi apesa biso makoki soki ville a autorisé parce que loko bo santé makamba ko buka autorisation il faut uta na gouverneur na police on il faut exécuter soki bango baye toko sala je crois que makamba po wana ezali kambo ya sikate ezali kambo za na mesa ya mokonzi parce que par po wana na po ya Itaga Nyanza po wana eza na se il faut ba matisa ngone ba matisa ki po ya Sendwe côté à Funa 2 côté église Sonika Futa ba matisa ba tia voûte mi balé po eza voûte moko quantité ya mai et o ezo ya eleke belé yango moni comme ko déborder ko inonder na ba quartier wana nde moni batu bazo zinda il faut ba bongisa po wana ba élever ba sala pe Itaga po nani ba sala Itaga po Itaga et traverser 3 communes Barumbu Kinshasa na Lingwala ekeko ko na Libération ex 24 novembre et ça a venu au négligé or que désengorger et que si c'est embouteillage or so ba sali Itaga même ba voie secondaire nyonso et que si c'est embouteillage et que diminuer peu criminalité pour herba ko asphalter ba ko tia pe minda bref eza programme eza projet oyo ba yeba pe ko yoka mingi biso lelo parce que biso ba représenter mo ko. Voilà, merci beaucoup mais alors honorable na kena problème ba nzela na commune ya Barumbu na baina na nzela liboso ya na epi wana za Gombe na Kasai ya Barumbu frontière Barumbu nzela na eza ya kubeba yoza morobela bana Barumbu deuxième nzela kubeba liboso ya hôtel Phoenix il y a pas moyen de passer tout le monde nous une motion d'assemblée provinciale qu'est-ce qui se passe Bandekolanga motion cause motion d'assemblée provinciale ezali kilo mingi ezala ponanga ezalaka ultime phase na bengi simba la misato conseiller chargé des infrastructures ya gouverneur na biso Gentini na sololi na ministre Mbutamuntu toyi tosi toya kosala évaluation ya misala wana kala mingi te misala wana ekosalema parce que tosi tozwaki accord na bango na kokende na motion mbala moko pona nini alors que collaboration ezali programmation ezali okende na motion pona nini musala eza na tango nango ngai nazoyebisa biso na double intérêt déjà au comprendre makambo naza koloba intérêt liboso naza mona Barumbu navandaka na balabala wana ba population na biso Barumbu baleka namonaka ba moto ndenge bakoyaka namonaka pousse moyen eleka te namona kutu le mo transport moyen eleka te intérêt mi balenga moko nazali recteur ya William Bott na kati wana bekole eza ebele école anglaise, école portugaise, collège John Mabwidi, université William Bott, institut Tolani, institut Wakadingi, hôpital, ya monene, na clinique dentaire. Na centre d'accueil na biso ya sika, na terrain ya football ya athlétique. Équipe moko ya monene zo beta Coupe d'Afrique ki sasa esala entraînement kuna. Na wana. Ozomona ke place wana ekomi Silicon Valley na biso. Eloko ya malamu ekoza le sika wana. Menzele zate. Na solo la ka ona mokonzi Gentini.
nasolaki on a ministre Mbutamuntu, nasolaki on a conseiller chargé des infrastructures. Aussi to salaki planification calamité. Wana na kase ko salama, wana ezala déjà programmé et puis to resu ko sala na Phoenix. Omoni na Phoenix sawa. Phoenix fait commis lié oyo ba taxi ya mabe komi ko sala, ils ont enlevé bana basi. Ils ont enlevé ba fille. Ceux qui ba memi bango ba lobi lokola gare ba komi ba kenda on de la cima, aller ba ke ko ba côté ya mai kuna. To lingi que awa pe na Phoenix. To bongisa poto matisa vigilance. Parce que les jeunes belé qui pas se plaindre, enlèvement, belé, mais la monnaie situation n'est pas. Attends, taxer sali ya mabe, sali moi qu'on l'a négocié parce que les amabe. Donc tolingi, dengo tient mosapine sikana, n'a quoi insister, mais to kala bien. In fine, ce que salamité, interpellation, motion. Mais pour le moment, tout ça, le processus pour bien négocier. C'est ça le problème de l'Assemblée. On ne sanctionne pas avant qu'on n'a pas fait le travail. Les alliés, méthode politicienne, on a le développement. On a la politique qui était la programmation. Babandi kuna, le bibaroya bepa nangai, le baye pas. Ce qui, la commune se saigne malamoko, faut passer à la priorisation. Passer la programmation, bon on peut rétrocession fait comme à passer les autres côtés cher pour na kusala ngo. Mais na inga lo balika mususu. Nzela na biso na l'air à campagne, to sala ngo balami balé. To bongisa ngo balami balé. Mais ceux qui et salami na nuté, to reçoit mesure moko provisoire na resenga autorisation. Dans un citoyen na resenga autorisation la commune pour biso moko to boaka moi mabanga to bongisa en attendant que Moussala Makasi et Salama na cadre ya hôtel de ville. Merci honorable Roger. Allez, beaucoup merci. Nana Gérard Stade Olsen. Ah. Bato Gérard Stade Olsen eza soteze moko soki sotem. To bomba te eza sous couvert ya bata Beseko. Eza famille ya ancien mokonzi moko ya neni ya gouvernement asala ba société privée na ye. Balebi l'état za na nyongo na bango. Biso ko to poto beta bale en mémoire ya ndaye. To futa $400. Tokenda koluka mutwana na matete na 19h pour que honorable Bimala ba beta na match na conseiller principal en matière diplomatique, il y a chef de l'état azan natif ya na Barumbu. Poto beta bale to futa. C'est pour vous dire que il est grand temps que l'état a zongi célèbre. Bazo bengo stade municipal, mais le comme stade de Beseko, stade de Sotem. Bazo fundanga yono na comme kolinga ko imposer bango. Donc même commune à Barumbu pour ça ta activité. So le loyo yego senga. Donc il faut biso to banda okende ko luka un individu privé. Où est-ce qu'on va? Mais dossier monsieur, on a un stade de scène où il faut qu'on le belana. Mais na kena go beta na futaki. Mais ce n'est pas normal. Le baraba yeba kite tina ni to futaki. C'est ça ba elema ba preuve on a commencé. Parce que société on a depuis à Luaka Bambok, à verser Bambok pana. À rendre compte pana. To kala malam. To ko creuser dossier. Au moni sokozi dossier mbangu il faut qu'on compte à l'encadre. Est-ce que bazali na contrat? Est-ce que le protocole d'accord est le bindengeni? Est-ce que ndengeni et bon biso bakolo mabele? Tous un avantage mon côté ata bataki mbongo la bango. Même attendez balouesta. Le biso ba besoin privilège. Ba besoin privilège. Privilège na biso ba na sotoke. So ba mususu ba futaka 400 soki 300. Biso to futa ata 30. À 40, vous comprendre parce que bango bataki mbongo. Là je serais d'accord. Mais les alliés de ces mogo to creuser, faut qu'on y ait kolango, qu'on kenango liboso puis to benga l'assemblée ministre qui parle makambo ya sport, ya culture, na niveau ya ville à Kisasa à quoi expliquer biso. Mais on peut pas comment couper sa programme surtout ya mosala parlement, na intervenir mutu boye na ça non, ngana e ko sala développement. Ba gouverneur, ba monsieur Baleka qui ba sakara politique. Qu'on règle que c'est développé. Biso to ça le développement. Toti kana no bagliti politicien to réfléchir. Ndenge ni population na biso ko vivre malamu, niveau ko mata, batu ba ko mamite mekiti parce que batu ba ko stressé monsieur le bourgmestre. Oliga wa fingio, oliga parce que pression l'équipe makasi. Toti ka pression na politique comme ko tana mitu ya batu ya ba peuple na biso. Mutune so comme stressé, électrisé. To bala terre, kaltol ba bala terre. La terre maleme makamoto sepeli nango te maleme to kobongisa na cadre ya dialogue ngana sepeli na méthode ya président Fachi calme et zindi kuna ye kaka au mona mutu soka ye apesi bino kelkimia quiétude
azoko ningisa te po moto epela ata ba ningisi kuna yesoka ye abomi moto calme yangana ngala bengi politique ya développement. Est-ce que l'opération Kini Bopeto passe son plein na commune à Barumbu? Est-ce que la population Barumbu est ressentir l'opération Kini Bopeto? C'est bisoto parce que to bandaki na sensibilisation. Bisoto zo continuer toujours ko pousser la population parce que ndeko Zulu changement nyonso ba combattre kango. Changement nyonso et yaka malem. Mais biso na Barumbu toza convaincu pour tozo kene malem parce que to sensibiliser ba chef de quartier, ba chef de rue, aux hommes on a que nos populations ba comme ko dénoncer, ba comme ko accompagner. Et ça déjà point positif. Biso na Barumbu to lobby Kini Bopeto ça vraiment intériorisé mais tozo kene nango malem to sa coursité. To ça la sensibilisation. To tambla que société bourgmestre na équipe de sa commune. Il y a assainissement, équipe avec jeunes. Na sécurité, na service d'hygiène, to tambolaki, to salaki na nos messages. Parce que Kini Bopeto kosimba, ceux qui peuvent s'approprier philosophie là. Ceux qui battent continuer en amitié, on va comprendre le qu'on dit Bango Bazali que Bango Bazali les premiers acteurs, il y a réussite, il y a succès, il y a Kini Bopeto. To tambolaki, to pesa qui te demande que ici comme sousou, to zomona maille toilette, ezo kenembala moko na caniveau. To pesa qui avertissement. Lui, c'est l'exécutif. Moi, je suis le représentant du peuple. Je suis l'élu du peuple. Député, parce que lobby, tant qu'on verbaliser, parce que bamande, pas député. So ok na commune Sikoy. So ok na commune Sikoy. Au moins so ok avenue Kasai. Immeuble Finazo. Croisement Kasai Kato. Bana toilette, bana dalte. So ok Sikoy na commune. Au coût à plus de 20 personnes. Il y a immeuble mobile to interpeller bango. Parce qu'il faut batonga. Biso na minito soko ke na sima ya stade Olsen omoni hôtel tropical okuta major Wilina équipe mobimba ya hygiène bazo kanga batwana hôtel Kabinda bo biso journal lelo to doibaki to kotikela ba oba récalcitrant tenté donc Barumbu biso Kini Bopeto eza déjà état d'esprit to za jana ngwa marche voilà cameraman na biso fait ambata mona Barumbu mona bango alobi kuluna na Barumbu c'est vraiment un problème te akosi ezalaka problème na Barumbu ezalaka problème lelo pyramide des arts renversée okotuna la police même général Kasonga koyebisa yo la commune o lelo ezo kanga bakulu ezo déférer devant la justice o tozo kanga moiti ata ba bakima na ba masina partout eza commune na Barumbu pe ba koyebiso ke bazo kanga bango na mutuka ya ngai moko bourgmestre et a de fois ngamo ko pe na terrain butu moi tozo tika tante mais bourgmestre c'est trop de ujana na commune na Barumbu stratégie zani te na Barumbu bazate omoni onyo so bayaka na butu wana onyo so moni batondaka na avenue Flambeau ndeko bautaka kisa se amunene te bourgmestre yoka na ebisa yo ndelo baki makama mai utaka ba commune belé ka kobwaka banga koto yo Hollandi c'est le même phénomène bakulu na mususu bazali bakulu na ya transit ya transistoire baka po bakene akoyi baleka commune na biso et recevaka batu nyonso batiki salité na bango plus bazongi même en termes d'assainissement ba biso ko ya beleki ozu sachet obwaki biso nde to kolokota kuluna ya kuna lekawa bakangela balbi ya Barumbu le même phénomène na ujana bazaba na Barumbu te et je vous dis bayaka ko sola mki 5 heures au monde bazoka ba moto bazokende. Voilà, Bougumé, c'est tout ce que Malé Balé Menasoukana, honorable nuisance sonore. Est-ce qu'il y a un suivi? Te na Barumbu ezate. Na Barumbu ezate. Na tché wa défi. Un bon cheta. To tché wa défi, les cas à partir à 21h30. Moutou aliboso nazo côté la été. So geza na moutou o le za correct côté nuisance sonore eza cheta. Aza d'abord à respecter sa liberté au coup à tché ba poubelle. Yeso est comme 20, ya kuta à 21h30. Yeso est comme à 20h30. À Kitisaka musique yemoko Chetaza parmi les opérateurs économiques les plus exemplaires. Lelo je te mets à défi. C'est un monsieur sérieux et yé o nyo se sengi l'état Chetaza n'a problème te okotira la koyoka ta mokolo moko te ko ba interpeller yé kuta banga kana ba alinga problème te sala yo moko ta expérience ne ka n'importe quelle heure atana ba dire okuta Cheta en tout cas. Eza image ya kala bato bazaka nango ke Barumbu loyenge mais lelo ba comment décourager que so ye 20h 21h30 okute comme ki bazon di mate Barumbu ezalaka boete siko bato azoninga comme ça na makele la kala lelo ezalaka souté. Honorable, est-ce que peut-on rêver d'un développement un jour ya commune à Bandalung et à Barumbu ou bien d'un redécollage ya commune ya Barumbu?
Peut-on rêver? En tout cas, avant action, avant action, surtout, il faut un rêve. Rêve, ce que Zali est comme une vision. Vision, ce que Simba bien est comme un programme. Parce que au articulango, au bongisango, au planning, au bandara, au kenwa, au soukabe. Je dois rêver. Nous rêvons encore dans Barumbu et nous agissons pour que ces rêves deviennent réalité. On est sur ça comme on a, et Zali Kakana cadre, tout l'autre qui est comme député. Pour Nanini. Parce que tout le monde qui est comme les cas, ils ont quand même au tia. Aux ans Moussala, aux recteurs, aux professeurs, mais aux ans la carte à Barumbu. Tout le monde est dans Barumbu. Au moins, aussi, mais pour que rêve comme réalité, il faut que Bissonnion soit dans Barumbu. To kende nzela moko to benda na singandenge moko to landa bourgmestre na biso mtazali exécutif akende liboso ngai nazali élu du peuple, c'est-à-dire président ya bato koto po ngai naza na suffrage na bango direct baponaki bimwala zota la bourgmestre bazo travailler en collaboration to lingi que rêve wana lui la réalité ya na lubina yo ndeko na ngai dans 5 ans. Donc ça peut être non surtout mais ba pocho ezali ki salité makasi lokola awa place to vandi lokola pembeni abicha kuchako lokola kuna na kati na funa to monaki na makamba funa de lobby dans 5 ans to ko changer dans 5 ans bureau nyonso ya quartier à Barumbu et kozala bien construit et équipé dans 5 ans sous cette moko ya batole kozasu na Barumbu te. Au moins, ce sont des défis à relever. Mais ce n'est pas des défis. Pourquoi il y a des défis? Mais parce que chaque année, un projet. Et ça défi. Si on dit défi, et ça défi, non. Et ça logique, et ça naturel, et ça programme, et ça le côté PC contrat dans la population. Il faut respecter. Alors, beaucoup de aux étrangers belés, dans la commune à Barumbu, est-ce que va respecter la Mibeko? Biso nde tozo faire respecter bango mibeko. O bango ba respecter mibeko te. Biso tozo faire respecter bango mibeko. O azo to sate to chema boko. Biso to na temps ko négocier parce que la loi ne se négocie pas. Voilà. On respecte la loi. Voilà, fais en bas monsieur Silit. Voilà 2 minutes. Honorable. Bourgmestre a besoin d'autorisation précaire pour la place. Les leçons en 2023 et saliké et simbité na maponon. Et sikoyo, ekotika la l'état. Et ça à l'état. To ekotika la l'état to oya na système buka biloko na ngai po population commune na Barumbu a décevoir ngai. Yo kana seka. Ndeko la bai. Tous à la sérieux. Na le bien à tout ça le développement. Oyo ekotika lokola sisabidim. Oyo kango bien. Ba fotaki bimwala leki nanga Francis personnam président Francis ya le baki slogan et lobby aloba pe asala mais ya ne alobi asala maloba muke misala ebele dans 5 ans oyo ezali eloko tokotika awa soki lobi soki mokolo na kokufa boliboti ya bise nanga na kosepela mais na komona ngote mais de mon vivant na bi awa ezali esika ba jeune dans 5 ans dans 10 ans ekotika kaka ya commune na Barumbu ezakaka oyo te to monaki na bourgmestre na pembeni ya côté ya Saint-Charles. Tout le monde qui est bisike zali otokoki ko renégocier tout ya centre ya réinsertion pour tout le monde makamba fuluna. Faut ba petit na biso ba jeune na biso ba frère na biso ba so possibilité ko la moi misala mike. Pour deuxième projet et c'est Betami. Troisième projet monsieur le bourgmestre. Au moni na mosquée. Na mosquée za na Chimanga. Wenze wana za wenze abitatu za bana biketo lia emballage kangela ngakwa na makayabo na wenze wana. Si vous avez des assous adaptés, mais tout le monde n'a pas de vous avez comme boté dalmi balemi sato batake les colo boté ou c'est maï. Donc au moins il va projet des alangate na ko sala. Biso to comme un projet et pas ya mokonzamboka to ko ka investisseur de telle sorte que commune la biso dans 50 ans to ya to sali bilan to bi ata sur 5 to 3. Vous comprenez? Mais tous à 0 déjà 1 il faut ça la main 0 kozala te. Roger Bimwala a sombi rond point à Kabamba te ça l'état écotique à l'état. Roger Bimwala azakuto honorable. Sera honorable, il faut la honorer et il peut à honorer malobanae, yé mutoliboso, il faut l'exemple. Pour les animaux ça, il y a respect, il y a bien public, il y a respect, il y a intérêt général, il y a investissement politique pour le développement, il y a comme il y a Barumbu. Il y a Monatina, il y a Makamela Rosali. Voilà, beaucoup merci le Basuka pour la Barumbu. Nous surtout va talibiso na Pokale.
bon liloba ya suka eza koloba ke bana barumbu totika distraction tolanda ba oyo balingi barumbu te pona barumbu je crois que biso barumbu toza na esprit d'abord ya bomoko totala dans la même direction tozongisa barumbu na biso esika esengeli po barumbu ebimisa bato oyo lelo bakenda sango baza bato ya minene tosera bese na biloko ya mike te je crois que lelo barumbu tozalaki distrait mingi tozalaki dirige na bato bazalaki na souci ya barumbu te lelo biso moko bana barumbu loko tozokamba barumbu tozala d'abord na souci ya développement ya barumbu soki barumbu eke liboso mutu akogagner aza te mutu akoperdre aza te c'est barumbu qui va gagner. Je crois que travaillons tous la main dans la main pour l'intérêt pour la main dans la main yango. Voilà. Merci bandeko batali biloko bouti kolanda toti koyamba honorable Roger Bimwala Mampuya député provincial élu ya commune à Barumbu na bukomese ya Barumbu bonandi Guillaume Ilunga les très sportifs ngani ngake mingi na banaliza bale hein que ana mama politique ngake mingi na banaliza bale to sala mission awa parce que c'était pour dissiper tout malentendu parce que itamami na ba presse partout que Roger Bimwala sombe esika oyo po atonga yango toyaki awa po tosala émission ya boyoki bino moko ndenge masolo betami awa. Merci fe ambata mona Barumbu Freddy Takidi, merci na Tony Binadette Aba muta monter émission rediffusion émission lobby dimanche 11h numéro mususu samedi prochain botika mala. Ma mission TV, le miroir du monde.